Ya bijou, tout solo non pembe, le lope nous avons la vérité, mais émission au salaka au bengara si la soso. Na ebité. Mutuni na ebisaka bat balongola ngopo ezaka jour bo utaka pa pasteur de la foi. Ezaki le même jour pété. Oyo tozaki na pasteur de la foi. Émission déjà to sala ngo kala. Mais bana ko déranger yo e bana mona batunion so lelo famille botanyo so ba ma ko finga si la soso ba mo chai na miniature. Eza bongo na yango mona senga ndeko na pardon. Pour déranger ki yo mona miniature ba mo chai si la soso. En tout cas bolimbis. So pardon oyo utaki wapi. Na kati ya motema. Ok, na ko très loin ya bijou ba lelo soki batika ka ipasi la ko ki retourner te. O regretter nango. To sa famille hein barizi. To sa famille. Mais maloba non ko retirer nango. Mais oui, pour ani de temps déjà muta sengi pardon. Pour ani na retirer te. So na salika ke ki ngai bon. Au moins te ke ki to voter. Dans le loso ba bengo pe na SP au jouer. So ba bengi nga na jouer na ngai. Eza ngo mabete. Ya bijou amour baba tala on a si la bisalu ko ibisa silani. En tout cas na pesi bino ndeko na nga si la bisalu na pesi yo mbote belé bisiko zali nzambe azala na yo baba cook ya vrai ba msupe ba obenganga merci na bino ba bazo benganga merci pe na nzambe po apesa nga courage ya ko ya liboso na bino ko senga bolimbisi donc c'est un peu ça. Mais bato so abi le kolondo chaki boza ki fier tu za ka lolendo. Non, jour na salaka vidéo ana na za maladie makasi. Na ndako kata ko vanda te. Na salaka mo effort ya ko ya uvanda na ndako. Fa ocha lokolo bo pona équilibre. Te ko tsa kutu lokolo te na za na nga pe ya mo bongo na za na nga pe ya mo boye. Ndiko na ngeza bien. Te me mbona ko mo lolendo. Pardon basanga ngo na lokolo. Da fa ina fukama. Moto to senga nzambe bolimbisi ezala bafuka maka mo pola litolo na se rende na sala ifende na fukama mais prochainement on tient le corroborer na chate bon ezaka ba idée so ko kitsape lokolo kasi boye mabe nzambe nyoso bolo balance babi Karim pala mutatinjo senga si la pardon vrai ou faux. Karim pala utindanga bino batindanga kana za kizengi bomona ngana la kizengi ngulu wowo eloba ngo mama linga ponga bake ko tindanga mna ndaku na dirijaka na groupe na na dirijaka bala na ngai po mutake ko tindanga batindanga kaka ngamona nde na mnoko wa mino eswaka makasi yo na munoko te to na mino ekoswate Karim pala ke tindanga na ndeni Karim pala linga betiste aza madame message nga na opesa na bandeko nga ya famille bota tozala bien ngande na banda ko futela banda kuna ngai mutu teke na senga mutu mbonga garantie ozomona bongo soki lelo pesinga mbonga garantie ko de futela nganda boyebi likambo te na lingi nde problème te ozomona mettons bino bobandi koleka bosala nga bémission toyebani bien pour na tali pe mission te na yoka ki ka babi c'était ba otumbo boye na benge nga bi mama otumbanga boni po na pardon abi mais oui na sengi si la pardon odoya c'est peut-être do sengi pardon na senga belvi mbonga garantie belvi azeli singa mais so na sengi mutu mbonga garantie azeli singa no sika poani ngande na zabo mukolo ba réside na zabo de baba belvi atinda belvi akotinda ngane lo na senga belvi mbonga ya garantie mais c'est faux so net na senga ke mbonga garantie yo porte parole na bango décevoir bango so ki na senga belvi mbonga garantie belvi za 7e bagarre te 7e bagarre yebi nga bien ayebi pe pa na biso yebi ngai camarade donc camarade nanga e ka musanga nde bato ba osa ya émission et tout ngasko na oka soni na leka na émission na bando poto yebani na okokango te babi obango tumba ipo ba bimisolo bo na obanga te bodio no ezali mama na obanga te nga na obanga te nga banga ka nzambe na leta. Du nouveau à Brazzaville, le salon de beauté Kams Beauty
propose et dispose pour toutes les femmes du Congo-Brazzaville et ainsi que de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure et pédicure, le make-up professionnel pour toute manifestation, la soirée ainsi que la journée. Et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Camps Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Le salon de beauté Camps Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Venez nombreux, vous ne serez jamais dessus. Salon de beauté Camps Beauty. La différence parmi tant d'autres. Mama yasikeye. Ah, désormais na Kinshasa restauré za moko. Boss Blaise Silou na madame la Sédoise basale bino mo bange na restaurant basale ba congolais ya diaspora, ba congolais ya RDC Kinshasa. Vous en avez besoin au lit à 100% bio, cuisine congolaise. Kobunga te kotatabana te adresse za moko. Restaurant La Sédoise. La Sédoise bozo tunanga eza wapi tonton eza wapi pour la kolia bio. Nazala besoin d'alia ngando, nazala besoin d'alia pondu, nazala besoin d'alia madesu, nazala besoin d'alia nyamazamba. Ozala besoin d'alia mosaka, ozala besoin d'alia ndunda, ozala besoin melelo kwa malili, ozala besoin beta billard, ozala besoin otala match etika ya calme ya kitoko. La Sédoise ezawana na limité 7e rue résidentielle. Yoka adresse Yomutolinga Obunga. Limité 7e rue résidentielle. Au Tunikara Avenue Vénus. Numéro 30. Au Romona, La Sédoise et Zawana. Plagnon Soza a besoin au Kolia. Et puis, sauce bolognaise pesadi. Yemoko, Mama Wabi La Sédoise, la patronne Yemoko Namakusa. Venez manger bio, venez manger bio. Olingi oya kolia bio oza libanda mboka oye pendant ba séjour na yo ko hésiter te yaka na restaurant La Sédoise bozo mona nga mo na zolia awa na bisabino neti musapie katana suka na ndunda ya mabaku ndunda bachangu ba. Bon, je répète l'adresse limité 7e rue résidentielle, référence à Kin Marché, avenue Zara Kin Marché, Vénus. Dans ce comme cas, on a limité cette rue résidentielle au tout cas avenue Vénus numéro 30. Au monde restaurant La Sédoise. Au Kobeta Billard, au Romelelo Kamalili, ambiance à gogo, au lié bio, au Melipe bio, au Silicipe bio, place P à repos. Ezali, salon veille, Pinabiso Ezali, au lié au Pema, au Mélamois whisky, au Mélamois champagne, au Méla chicha. Donc, au cause à la laisse, venez nombreux, mangez bio. 100% cuisine congolaise, manger bio chez La Sédoise. Bisous, ngala ke kolia, na tonda penda na vimsa libumu. Boya ebele kolia, kotonda, 100% bio. Nada, qu'est-ce qui se passe? Nada, agence ya transfert na nzela. Ce n'est pas possible. Nada. Bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur
chef katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Omoni makamba batanzela, botikela batanzela, mais makamba transfert à mbongo. Totikela ngo FBT misala de Kazinjo. Soko che bazui soki pe kuna bache tozui bazwa kaka. On sait jamais. ya mami Tokiei. Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition 2 grandes salles respectueuses. Toza na poto, toza na besoin de ma perruque à kitoko. Na Belgique, na Paris, partout aux alliés, Vanessa Airwig. Tocha numéro ni wana na scène na olo babonde de olo ça ma perruque wana bomona ba sorte nion sur ma perruque à kitoko, ba coupe ya milai. Vanessa Airwig aza wana na prix moko abordable. Oso ma perruque na yo. Bonsoir, bonjour, Bissekanos de Bozali, c'est moi, Brown Cosmétique. J'ai eu beaucoup de messages, Bazutunanga, au sol à Kanim, pour atteindre à la uniforme. Donc, n'a pas like Sabino, Oyo, et ma futa, ou Namukona Sailaka, et Telisaka, et ça pour teint clair, bagam, différents, et ça caramel, métis, chocolat. Pour maintenir caca, ba crème ya maboko ezali, ba crème ya ba lèvres rose ezali. Donc, n'hésitez pas à contacter Bisson à WhatsApp. Merci beaucoup, à bientôt. Voilà, messieurs et dames, bonjour et bienvenue à tout le monde. Je sais que vous êtes tellement nombreux devant vos postes téléviseurs. Grande de notre joie de savoir que vous êtes toujours là, scotchés, branchés. Je ne sais pas par quel format vous nous captez en ce moment. Par vos téléphones, vos télévisions, vos laptops, partout vous nous captez en tout cas. Merci pour votre fidélité et attention. Sur exemple les télévisions, toi qui n'es pas encore abonné sur exemple les TV, alors abonnez-vous très massivement. Likez nos vidéos, faites le maximum de partage, commentez et n'ignorez jamais la publicité au YouTube à Tcharanaba vidéo. Et ça va vraiment bien, c'est une façon pour nous de nous soutenir. Alors merci à Martinez de Salle qui est derrière la caméra. Devant vous, je suis Barizi Baza, messieurs les journalistes. Alors, vous savez, cette émission à caractère culturel, Vérité Plus, à Tolobaramon Bosolo, Toko Sara Penzate. Et en tout cas, aujourd'hui, nous avons le privilège et l'honneur de recevoir cette grande actrice de notre pays. Il s'agit bien de Bijou la reine Kilimanjaro, maman prophétesse, à ça là succès, la pluie et le beau temps et un succès. Et aujourd'hui, tu reprends parce que tout le monde a eu sorti médiatique et puis ça moi plutôt parler tout il y a rouleau belé en tout cas. Et beau t'as l'émission du début à la fin, beau zappeter, beau ignorer, beau t'as la pinzate s'il vous plaît, parce que toutes les questions ils ont un peu comme il se doit. Alors, merci également na espace Yambebiso, tout ça na salon de coiffure NB. Voilà, NB c'est ils juste na Bandalunga wana na avenue Madouda numéro 1 à bis. Voilà, donc na quartier Makelele, c'est ça. Makelele, voilà. Donc NB ça salon de coiffure na avenue Madouda 1 à bus na quartier Makelele sur Bandalungwa. Référence c'est ça juste hôtel empreinte sur Bozawana Bozala Kitoko Mobile Tope Moisi. Donc boya awa parce que wifi est gratuit, Canal Plus, donc baza penza na ba activité ya Kitoko Bozala de cité. Alors je profite pour dire déjà mes big salutations à Papa Blanchard Kunda, Maman Grace, et puis Jonathan Mawete, Kevin Moula, Gertrude Ndongo, Rito Lelo. Donc voilà ma personnel, Nyonso,
Nakati, ya NB. Et je dis encore merci à tous mes partenaires officiels. Merci à papa Paul Fikipo, Motema maman Nathalie Fikipo, FBT Misala. Et pourquoi pas dire un grand merci à Yannick Chambagoton, Boss Amboka, de Comme Toi n'existe pas. Et clin d'œil spécial également à Monica Makambo, fille de disque. Gros bisous à toi. Et big salutations comme ça à Julio Monamputu et Ghetto Kamazi depuis Montréal. Big salutations, big coucou à Gaël Fundumena. Pourquoi pas penser à Mère Boss Ali Makamara, grande sœur propre. Yarokia Kamara, Mimi Ndomendo, Mimi. Salut, tu seras d'accord avec moi au fond la Bissot pour dire déjà bonjour et bienvenue à Bijou la Reine. Bonjour et bienvenue. Hey, merci Barési Baza, c'est les journalistes. Bonne santé. Oui, santé ça bien. Voilà, santé ça bien. Au moins la santé ça kitoko. Na Bissot ngali. Nangali pendant la salon vraiment NB. On veut dire non. Dès na yaki Barési so monengo ngo sepe nanga. Na Bissot ce qui est bizarre na yaki na kutio. Ce qui est télémi le roi. Non. En tout cas, nous avons tambola na okana soni, mais si ko penya ko na ndo tambola penya ndo pesa na bato mbote. Ata ba yebinga te na opesa ka mbote po batala ka nde bachenga make-up. Pour ngali penza. Ngali penza ya munene boy. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour la NB. Merci grâce. Pour ça les lois qui toko boy pour le peuple congolais, surtout que bah va pris na bango baza en promotion. Baza en promotion ka un mois. $10 make-up. Poser perruque $10. On ba sali boy $10 ka ya pamba. $10 kaka ya pamba. Wow. Eza promotion. OK. Donc à salon eza bébé. Yango wana to sali promotion. Boye belé ba fille. Ba fille ya pro nini. La touche Pro Max. La touche Pro Max. Comme ma fille a ni Android. Ah, est-ce qu'on Android? Ah, il faut un iPhone. Ah, un iPhone. Pour ma s'appelle un Wi-Fi. Voilà. Donc, ce que ça ceux qui osent sous connecter. Aux autres TikTok, aux autres YouTube, aux autres par-ci par-là. Vraiment. Voilà. Merci beaucoup, Bijou la Reine. Mais avant tout, ma direction a pu vous présenter ma condoléance à la famille à Alexandra. Jeune fille congolaise au Koufina Canada. Jeune fille, voilà, et ça lui passe pas africain nyonso, surtout biso pe ba congolais. Na bande kona so ba koya ki na mayo. Na naufrage salami na Goma. Voilà. Toza vraiment la deuil national. Donc en tout cas, tous ceux compatir na bango, ça fait vraiment mal. En tout cas, beaucoup de courage na ba famille au ba bumisi bandeko. Vraiment, surtout ngape na ko kobosana te cameraman na ngai journaliste nani Junior Nzambi mwana 9 ans o azaki penza donc ndeko nanga komaki vraiment ndeko nanga parce que makambu tout ya chaîne nanga ya groupe nanga donc akufaki et ça la nga penza si lelo bien te vraiment merci na batu nyonso oyo balingaki Junior ba partenaire nanga nyonso mama Sarah Kabelo Maman Ani Motema ya Papa de Gaulle, bato tozali na bango na matanga, président Didier Nzao héros mokonza ya ba changer nyonso na ville wana na bosanité Papa Guy Matoa ambassadeur na camarade na maître Pai Hervé na Belgique wana Papa Guy Matoa aza oncle ya Junior. OK. Donc Junior appelle ça qui vraiment famille n'a pas surtout banoko na balela ka ati le papa Didier donc courage vraiment la famille Mobimba. Voilà, courage vraiment la famille Mobimba. Na Jolie Kassimba pe akufele ki mo année à 19 ans actrice Nabino le les mercredi ba kundi et lelo et puis biso pe na koto na biso ya ba artiste boyebi ke to bunisa ki vie sans cynique. Vesensinika Koufaki na petit frère na biso Chagi donc veillez à vendredi samedi ba okunda il y avait Sensinik ba okunda le 19. OK. En tout cas ba o balingaka biso ba artiste boya to lela la bino elongo papa Sensinik a sekisaki bino a sepelisaki bino et vous avez vraiment malamu ndeka bolanda biso et osala bien makasi. Voilà, merci beaucoup pour nous communiquer. On a un bijou déjà de santé c'est bon, mais à un moment donné tu sauras que vous êtes hospitalisé. C'est-à-dire à quoi? Ah d'accord.
Maintenant, déjà, c'est bon. Ça hein. va, ça va. Mm. Barezi. Ah! Oh, bandi. Toto la siko ya bijou, to fongo la buku. Yango Yves pa na Pierrot ba osekani yango. Baza mboka te, surtout Yves. Oh bando. Voilà. Na pesi bino mbote Yves pa. Voilà. Bijou la reine, déjà théâtre, Tilelo, tout ça en 2024. Sont calculés ma carrière 2 années, déjà combien 2 années? Na mois de Eleki, na mois de mai, 29 ans de carrière. Eleki, na fêté mai, makambo ebele donc na okufelaka ba proche. Nazalaki pété, nazalaki na Kolezi, oncle nanga Ogisha Kamba kufaki. Tant na ye, na vandi mukie Junior Nzambi. Moi, na 9 ans, azaki réalisateur na groupe nanga Le Temps de la Grâce. Wa simbele nga chaîne. Donc ça vraiment passé. Yango moni na poussi nanga na ebité so na fêté na 30 ans. 30 ans de carrière. Nzambe so abateli biso les kamalam. Voilà. Par rapport déjà à 29 ans de carrière, on a Bijou la reine. Nini aux autres là, malamu regardé depuis au bana musala nani au komilelo. Aux joueurs déjà combien de trophées peut-être de mérite au garder dans musala à 29 ans de carrière là. Bon, trophée na zoate mais na ba diplôme. OK. Ba diplôme de mérite. Ba trophée ngo bon, ngala yeba na ngate baloba il faut pesa mbongo pour trophée. On a zoa trophée eza bongo te bon. Ndeka ba musala na o mérité ba pesi au trophée. On a zoa za diplôme peut-être na ko zoa peka trophée tozaka kana to profiter. Ah, mais il faut pas récompenser au salle le succès la pluie et le bon temps. Depuis au bandit 29 ans de carrière sans trophée qui te retard. Ah, mais bah diplôme de mérite aux anango quand même. Les anango vraiment ebelé. OK. Et au batu belé bah oui parcours na place au banda, ba mangwa ou oui, les si batu bazota langa lelo, nga Bijou la reine, Kilimanjaro, maman prophétesse. Na banda théâtre pas grand yaya, maître Pai, akufape. Moli moné pe manakimia na nouvelle oyenge ba série wana ba otoka bona na président na biso Ngadia Diangadios. Après Zena Gabriel Zena Koti Gabriel Yekolanda après ngala dotolanda na ka ba semaine kaka wana eza to ndo répéter na VV Center donc nouvelle oyenge ya mangwao et au sala bebika ba groupe ndezalaka et simba na ngote chakala na Willy Mambo basali les dio ngana kenanga na Lisboa ba ya mundweri Viegaou qui sita Sobe. Et après Sobe pa yo tika ba ya mundweri asali groupe na e tema to banda okangama de Londres na pesi mbote noko bana mampasi de Londres de siko so basali groupe na e nde na kende kuna na Lisboa Fondation to banda pe ko évoluer na biso pe bien. Jour suka bona vanzi na bitena keta Marius Munga na pesi mbote na raga ba sero raga penze zali na ke ole ke mission na olobani oh bon aux artistes nga bitena ko kalanga te le kaka na bi bon na le kala le ki na bi na o recruter bo ba sero na ba TV ba twanda ekutala na pesi pe numéro OK ba twa ko mobenga OK, donc on va ça, il faut préparer. On le lié répétition et tout espace. Ngala et bimara bon. Ndé yo sala ba ko benga ba. Non ça ndé na koma non na intermatongi na sollicité PDG malo sa yambinga papa nezate o ezanda kuna bino. Na pesi pe jou ba tu ba komiko ya loko abaje. Donc ezaki bon. Ndé na pesa kombo ya groupe nanga Le Temps de la Grâce d'Ongolou. OK. Parce que Zaki Molimo Mosanto. Les salaires qui na sa groupe nanga 19 ans p. 19 ans en groupe, 29 ans de carrière ya Yomoko. OK, félicitations. Oui, merci. Mais ce que comptabiliser déjà ba diplôme de mérite. Vous avez un diplôme de mérite, il y a un groupe, il y a Yomoko pe. Il y a groupe, il y a nga moko kuteza pe belé. OK. Voilà. Et par là, même toi, après ça, au goût, et au sam, ça, on
Oui, ngai na banda kotala groupe salon vraiment. Watu abami ki na ndo sepela mama belé. Mama belé ya groupe salon na pesi mbote belé. Maman chérie, je t'aime beaucoup. Donc yem tape ça au gouana. Na binga pe fona ndo sa théâtre na ko makalo kwa mama na ndenga lobaka. Mama belé. Voilà. Et par après qu'on travaille na mettre pas et puis au côté nzonzing, na nzonzing siko où ils acquis facile déjà mettre pas ils acquis combo au côté nzonzing ils acquis facilement parce que aux a parmi ba tête d'affiche au ça fait ba CD. Le loba producteur et belé ba travailler na yo mutu mutu so pas monnaie le bijou na CD nda sombi CD. O yamba pe ba te belé pe na nzonzing au kuta pe ba kuta yo par rapport à 29 ans ils est belé. Donc nzonzing ils acquis ndeni pona yo. Nzonzing ngai na kota ki théâtre. Tant na koti pa mangwao. Ezali na ora nouvelle yenge talaka kombo. Na zaki vraiment ko maîtriser te. Tant que ça que to longwe to comme na ba munduri moi ba lo yenge na pu vraiment ko zo vraiment maîtrise tant que sobe asali Lisboy na yi. OK. Na yo ba penza théâtre wana. Na yo ba théâtre penza wana et puis to banzo sa banzonzi. Tout ça banzonzi ebele ba wana na ba producteur musu bazala na bango mais na yeba te na banda théâtre na banda nzonzi par Roger Les. Tout ça li nzonzi par Roger Les après major ayekoya. Na pesembo te biskazali zolo ba Armelour ba Titikalu ba yo ya na travailler na bango. Liboso za kaka so ba memio l'essentiel kako e ba musala wana siko ba président d'état musu banda état ba pesi mbongo musu ba peso transport esprit penza ya mbongo ezalaki te souci ezalaka na ba musala et après temps na yo kola na yo comprendre que non musala na ngai fona zwela mbongo pa major zolozo les amis du théâtre nde na bandi wana pe ba producteur ba idoka ungu ba baza ba mai belé ba producteur mususu ya musu na bosani ba kombola bango. Voilà. Merci beaucoup. Il y a budget aux évolué. Tout comme on a trop, na Karine Pala. Habité. Avec Pala, ça se passe comment déjà? Les aïkas pour la karaoké, déjà la Karine Pala pour coopérer déjà bien. Il y a depuis Kala. Oui, na tantine, na PCMbo te oh, bien tantine. Maman chérie. Oh. Oyebi barezi. Tantine, Karine Pala na lo ba po batu ba comprendre. Azalaka marraine na biso. Na libala. Malgré libala on esila la. Oh. Azalaka marraine na biso et osa ke na église na biso non église na biso te ya bango. Papa na kaka bato yo bon moi maman elekaki wana nde ba ndimela mo bazaka ba témoin. Tozaki ba parrain na église. Et avant wana nanu tozaki ba ko sola bien na tantine. Nando kende kuna wana na lemba si na yepe na ofute na kimbondo mo pe na beti tout to solola to okutana bilo mwa bon et yako koma isu makasi sous na karaoké parce que apesa nga confiance avant na karaoké tantine asalanga surprise moko ya bato musu ta musu pe balia mbongo nanga basalanga te donc na vanda jour anniversaire nanga on dirait ba déplacer kanga tant on a yé na le pango tozaka na kimbo na bandala asiki na moni penda décoration ba bilo apema na za moko $10 wana asomba ba chelanga ba tapis anniversaire moko to ba Herman Kasongo bayaka ba te belé ba ada anniversaire na moko Jesus na lo bango maintenant mukolo na mama donc na yé na lamba donc il a thème ya fête yemo donc asalanga surprise moko elekelanga mutu abimsata 10 francs na ye po kanisa yo yo salela ya te lokote donc il place wana markanga makasi et puis na maître mbal na ye ezalaka bengi nga msu bagangelinga msu conseil donc bazwanga penza mwana na bango baza yene bakata bazana mama ni motema ya papa de Gaulle ni tu azana poto kuna donc naza mwana bango eloni ça que libale kufa et ça ba réalité à vie et ça ba réalité à vie nzambe nde muto ayebaki e ozala boy
nga na koyeba te bozala kuna ndenge ki makangu obalana officiellement te boumeli tozali na makangu to umeli ba 8 ans et puis te yo obalana eza ba réalité c'est le cas nango pas 2 ans et puis les balles très ça 2 ans ça fait 2 ans donc le cas nango nga koma vie na nga donc wana eza c'est le passé pour regretter atteindre le balle kufa wani na regretter te muto a regretter likambo yo o arrêta likambo balani bobengisi batu des familles basangani donc ele o moko ye wana obi to ba invité balata makasi ba invité ba sukoli ba ye fete donc ele o moko esala mi wana otoni sa sale eza nango makambo ya nzambe nalinga obeta ngo te nalinga obeta ngo te oseleka nango wana so lelo tokobenga obejour la reine célibataire oui il y en a célibataire là vraiment célibataire oui parce que na boko la bana oui na boko la bana nganga moko naza mobali te o ke non obeli soit oza problème ngana otoza ba problème bebele surtout na famille nanga batu bakufi mais mobali moko te atelemi ki a nde ezala kaka naza vraiment célibataire donc pour vous peut-être gamba célibataire on makasi boye ya makambo c'est le cas nango ya le temps passé ne revient plus les kabalobaka donc c'est ça vraiment c'est pour vivre na libala na sans libala c'est pas infini bon moi si mon côté encore c'est belaza célibataire moi si faut zana mobile pour na respect so biso to ndima kita mfu to bala pour na respect au moins nous en groupe ozo ko encadrer ba homme marié ba femme mariée et puis pour na ba ngaza baleki na nga nyonso ba bala na ya basi na libala ozo mona donc do bala kité pour na concurrence na bala kité pour un tel bala ki non ezali que notre yokani talaka na ki célibataire to umela kinana et après nzamba yo sala to balani et simbi na moto sa volonté nzambi donc c'est un peu ça voilà et à quel point comment vous faites parler qui on peut penser un peu moi sangwa na vanda ki parler ki nanga pona boy ko vanda pa bato OK pana biso petoza yo yebiti ngina numéro 40 na station finale wana Salemba salon donc toza na ba locataire naza yaya na okokende pe ba bisu locataire moko na koti donc sont déjà na bimanga na banda ofutela ndaku tongo na banda ofutela ndaku tongo ndaku na ngali bosto na futela des chambres salon douche cuisine na kombo wana bana lemba bayebi na kombo donc avenue na biso 4e to 5e avenue ndaku na ngali boso ya vie na futela ka pa na commune na ngai lemba après na longwana na ofutela na lubefu na super lemba donc lemba foi nde na yo koma na yo koma kimbondo na ye patu ozomona donc nga moko na lingaki na kende pa petite sœur na ngai donc na umela ki vraiment na umela ipenza bato banda mona mabe na malamu na vanda pa leki nanga ke na vanda pa mu pona ko ke nanga pe bakaza pe oboya te a ser nanga mais a master nanga na ko ke pe pa tantine Karine pala wenge au capi de la mode aboya te a kuna ba chambre bele a ko yebisanga pe leki nanga mwana nanga ke vanda na lupango poza na lupango mona ma campagne ke vanda kuna soit ke vanda na cheni donc na linga na ngate na na vanda pa leki nanga na yozo ba mamba Karine pala mapango ebele au moment où yokate na linga na vanda pa leki nanga petite sœur nanga Fanny Odia maman na wina minimbu Promedi Archange coupé préfina minimbu donc leki nangai na linga kinga moko na linga na vanda kuna na ndenge mabete ba rezi so pe na yaki pa na yo olinga boyanga ongo boyanga te menga siko na linga vanda pa batu te ezande na ko vanda pa batu te mais ba olo balelo ke yo kama ko vanda pa batu ngo ya bijou to sana yo to so amba moko babi o senga peut-être bon garantie pas belle vie yango na lelo yo ba pimela ombongo garantie yango wana o se décida ki o longa pe na belle vie ezaki nini peut-être ce moment omoni belle vie bon na ebité non na tikala o senga mbongo garantie te
belle vie lokuta mabete bandai kosunga nga toza clair tosola pe pembe même nazate benga la reine tinda mwana omona tosola bien natikala kosenga embonga garantie te natikala kosenga embonga garantie te donc ezalaki mpe idée na nga te nasenga embonga garantie mais ayebaki na ovanda pa petite sœur na ngai nde ezalaka so naza matanga asungi nga acontribue soki na na anniversaire acontribue ye mpe nde abenga nga alingai nga makasi ota septième baga kolobake osengi pardon nazotala loba na alobi nini osengi pardon mpo bapimelaki ombongo garantie bevia biozela yango oyo oyoki motema mpasi otomboki olobi osimba te azelisanga mpo wani yango wana oyo osenga sila pardon est-ce qu'il y a un sens vraiment mpenza septième baga mambolo beza na sens wana bellevue moto ayebisi yo septième baga bellevue moto ayebisi yo ke nga nasengaki ye mbongo garantie azelisi nga na moyeko yoyebi mbula nga navandi pa fani nazanga ye mpe mbongo garantie te nazanga ye mbongo garantie te nde nazalaki wana naza yaya aleki nanga mobali azala na ngola blaise mwanda akufelaki mwasi na ye osimbi mbongo boye ekei koto oyo okei koto nayebaki nzambe akosunga ngai nzambe akosunga ngai nasenga mutu te mbongo garantie ya kosunga mpenza ndasunga alaka nde nini tinda mutu na restaurant boye abanda mpenza kosunga abanda osunga etange porte parole kasi nde na mibengisanga moko te porte parole siko ngai eloko yango ekamwisanga barezi nga moko na nga moko naloba na porte parole mutu atindanga te nga moko siko esoka bato pourkui non bato ezela na nzela naloba nga nde na banda kofutela bandako na ngai mutu te ke nasenga mutu mbongo ya garantie ozomona bongo soki lelo opesinga mbongo ya garantie seke bandofutelanga ndako batika okotisa bellevue na makambo message oyo nga na opesa na bandeko na nga ya famille libota tozala bien tozala vraiment bien bosala bemission na bino normal boyebi likambo te nga soki nasengi ndeko na nga sila pardon naza na problème ya bellevue te naswani na bellevue te nayini bellevue te nalingi nde problème te ozomona mais tant bino bobandi koleka bosalela nga bemission toyebani bien nga nda ofutela ndako ntongo boyebani bien yo ozali lomonte ya bango bango nde bana makambo na yo leti makambo na nga leti nini baozala nango yo porte parole bakabela bambongo bapreuve ezali o odecevoir bango mpo anini mpona mbongo ya garantie surtout septième obeta tolabi owangana nabi bamessage no ezali na osenga bellevue mbongo ya garantie nasenga bellevue mbongo ya garantie te nasenga biso ochete nde otala oui preuve wana en tout cas yelanga mpenza preuve nazozela preuve wana mpo natali mpe émission te nayokaki ka babi septième otumba boye nabenge ngai abi mama otumbanga mponi mpo na pardon abi mais oui nasengi sila pardon ya sepeli te osengi pardon eza mabe te ya sepeli te mais siko aotumba ngai ke mpo nani nasengai bellevue mbongo ya garantie bellevue azelisinga mais so nasengi mutu mbongo ya garantie azelisinga na osika po ani nga pardon na ngai ngelo bateke naza ennemi ya bellevue to nakangisi bellevue kanda nga nalingi nde kimia na motema na nga nasalaki ndeko na nga mabe na babenga yango nini natukaki ye navandi nabi te lelo obweliwe ekoya nasenga ndeko na nga pardon alimbisanga bokozala 10 soki 5 deya balimbisi nga na nzambe likolo esi nango nga aza na posa te ke moto alobake tolimbisi yo okota bia tosangani tosala te nga le problème na nga nzambe na nga likolo esi batoko baya bijou nyonso bandosa ozalaki na envoûtement nazalaki na envoûtement te nazalaki na envoûtement te ezalaki nini ezalaka bamakambo ngo ndenge ezalaka kaka envoûtement par rapport ani nga nde naza boye mokolo baresi nde naza boye nde baba bellevue atinda bellevue akotinda nga na eloko te babanda ofuta yo bozali na groupe whatsapp bamba afuta te mais bellevue akotinda te ke bijou kende ofinga motu boye de toute façon toloba makambo wana te na répondre yango ka mpo olobi ke 7e alobi ke nasenga ye bellevue mbongo ya garantie mais c'est faux
so net nasenga ki mbonga garantie yo porte-parole na bango décevoir bango soki nasenga Bellevue mbonga garantie Bellevue aza 7e bagarre te aza ndeko 7e bagarre te kasi on a lobby te omona ke mama musu toloba na sentiment bonga nde naza boye na koleka nga mission te ke na bando beta lisolo mona na maîtrise nango naza na maîtrise et puis ba rezinga banda na oleka be mission na banga kotanga komba bato ozomona o eya nango ba rezinga na to banda osola te voilà mais to solo lipwani na lingi kimia na mutu nyoso voilà pona nite soki na luki kimia pa ba rezi sikona kanisa Yves panenemi seke na sani nga na mukolo na bana o ba sala nzambe na lingi kimia na bomoy na nga na mokili o ase na problème te voilà ya bijou to solo na pembe lelo pe nozo wana ba vérité mais émission au salaka au bengara si la soso na ebité mutuni na ebisaka bato balongola ngo po ezaka jubu utaka papa pasteur de la foi non na bengaka bon de toute façon ezakutu moya au pesa explication to ko longola question ngo po et au ça ka te mo batota la mo explication kaka te to longola ngo ka te to so wana biso mo explication kaka po et to éclairer opinion ezaki le même jour pété oyo tozaki na pasteur de la foi émission déjà to sala ngo kala ben na comprendre te bino ka ndebo lukaka ba impact ndebo acha émission ngo bon mais bana ko déranger yo e bando mona batu nyonso lelo famille bota nyonso ba ma ko finga si la soso ba mo cha na miniature e yo zaki muto fandi pour kompa soso ba bazongo po yo muto bimisa te bon e banda ko sala changer non histoire pour non koloba ma mususu te to solo là to solo moi éclaircissement mu keka ya bijou kasi on a ba on a ba besoin mo explication so que eza bongo ya mo na senga ndeko na nga pardon ici pour déranger qui au na miniature ba mo cha si la soso en tout cas bolimbis ici mais déjà pour solo na ebo benga ki asa ndeko na nga a blokanga te nga pe na numéro na eza problème te beaucoup de temps déjà tokutana kaka to wana mokili te barezi olingi nini ndeko na ngai te toujours solo ya bijou la reine qui manjaro vraiment na pesi 29 ans de carrière na pesi ambassadeur Guy Matwadi babi otali mobala okumisi nzambe mobala pembe ambassadeur Guy Matwadi wana namoni bravo Tonzi de Bruxelles aïe azwa bien te na boire penza ba prêtre ba prêtre à Bruxelles très bien na Bruxelles non Bruxelles tombe wana moni mama Béni Antonio la Médor talaka bateau nazala na ba prêtre bravo Tonzi de Bruxelles Tonzi bravo aussi de Bruxelles. De Bruxelles, Marcel Dianzeza. Voilà. Marcel Dianzeza. Nakata Bruxelles, on a maître Paille Hervé. Et puis le vieux Arnaud de Bambi. Le vieux Arnaud Bambi de Bruxelles. On a ba prêtre moko ba rési. Non, na danger. Bango ba ebi poto. Biso sko to mo to kende. Mais bango sko ba ebi eza wande to wana bandal tous les 4 coins bandal o tibango kimbondo bango. Donc taka bato nga nazala na bango. Na kozanga mbonga garantie te ata yo moko. Mais balobé c'était malbé bon pour pas humilier. Bon na ebité le cœur de l'homme. Baloba bon ya na français. Na ebité parce que ngano to soinité to bundité problème te. Kandenga na lobé nga naza porte-parole. Na ebaki po ani na lobaki. Ezaki po ani lobé porte-parole. Bon ezalé na oka elo moboye zalobi na kaka plaisir kaka comme bato bakomi ko finga ngala ngo na komo ndima ngati po ezalé na oka to zana matanga moko boye ya mama ya ba visa kufaka na commune wana ya morgue mo ba polémique mo ezaki nga bia po ani bo sa boye nga mona comme na porte parole na et les gars na ngo pe ba journaliste bazaki na ba filma pe ezaka problème otala note ke carrière na yo plus de 20 ans yambaye kotala kutu na carrière na nini te ezali na OK
Et ça, tu vas blague kakako. Yo Tu meka vas na blague. blague. Allez, et comment tu vas comme kofinga ngana bambanda ya kala na banini basangani na ba faux compte so ba basalaka ba comme kofinga nde ba pesa en plein. Mais tant que tu n'as na émission porte-parole on ndimi na ngati. Après pour commencer dans émission. Te. OK, na très loin ya bijou ba lelo soki batika ka ipasi la ko retourner te. Mais barezi omoni so yo zo finga nga pe na ofinga o. Ya na ngono ma eza na ngo mabete. Mais tant sikoyo tozo kende be église. To kende be letinga na kenda ya mabonde li chaque jeudi. Ozo kende o mo ke o senga bolimbisi. E mo ma msupe ezo simba te. O tali nzinga na oti. Vite. En tout cas, na kende na ona ndenga bo. Siko bolo ba pardon pe ba tinzinga. So pardon ou utaki wapi? Na kati ya motema nga. OK. Na vandi. Na tali. Oti matanga na kolezi noko na nga kufi. O azaki être cher. Akei ba kote na to ba o mati po za na France. Na to ba o mati sa cercueil. Na avion po kende Paris. Na lela. Na binzoto ezelo pamba. Na ye na pemi muke Junior Nzambi ya kufi oto liara neto melanga na ye. Neve ya ambassadeur di Matwadi. Azoki saba noko na ye mwana malamu. Junior Nzambi kotala mobali mbinga kitoko mwindo alataka bien. Respect. Akufi. Natali ngabi nazongi pe asimati. Tozaki bo OK nga mona tika na komi juste au quoi bon tout ça la naka mabeto lo banaka mabeto zalaka bimeli tena habité niwe roya no yebate alira makambo ezo kendele batu nyonso na banda na nga de ko senga babolimbisi badnaka depuis na janvier na senga babolimbisi batu nyonso to na shoka bango bolimbisa ngai Motanga nde bakombo te. natanga bakombo te bato penga na shoka bango bolimbisa ngai ope bafinga nga na limbisi bino natanga bakombo te eleka nango normal mais tant on atteint komba ndeko nanga pomba sel si la bisalo nde na moni batu misusu toko limbisa te toko sala bote nzambe nde asalimbisi eza problème te. Mais ce qu'on a émission au salaire vie sur le doigt à ma baignon à SB à travers ce que bon moko yo tourner te pour regretter nango bon ngai nazala ngai artiste nazala ngai artiste babilo mususu ezala oli na ba guerre pe okobeta pe lisasi pe boye o comprendre te mais toza famille barezi toza famille mais maloba non ko retirer nango mais oui pour ani de temps déjà muta sengi pardon pour ani na retirer te so na salika ke ki ngai bon au moins te ke kitoko te dans le loso ba bengo pe na SB ko jouer ceux qui ba benga partout na okenanga ko jouer so ba bengi nga na jouer na ngai eza ngo mabete bona longola ki na groupe WhatsApp ya famille bota o fanaka bo moko muta longola ngati mozara suna kata groupe te oh like ça WhatsApp na ta omoni tala boyebi makambo te est ce que vraiment to beta lisolo wana ba te to solo ya nyoso ya bijo na boy te lelo to solo ya nyoso omoni famille bota na kotanga moko obimi pe yo moko na obimi pe nga moko naza wana naza ya nini batumba babenga ba bana batumba love na batumba chou ebakata nini bavimbo love donc naza ya balongi naza ya bakarine pala naza ya batu nyonso naza ya barezi naza ya bino esala pasi ovandi nasosa barezi te esala ndeni mutu bonda osola na ye osola tokutana no mso na beti okanga na pesi na amour ambote mais ovandi mpe yanga mais wana leki na nga te na baleketu bamoura mama na ye aza grande sœur na nga na lemba wana barezi kutu topesana na nani baleketu topesana na baomukomo bamama leki na nga bakamara na nga siko ta niveau ta siko niveau bana lemba bandoyoka mpasi ya mo yo porte parole mais omona filme ya batio te non bande kotyanga soki esengi nango te bon ya bakara nazalaki mpe oblige te ke il faut batia mais tant que porte parole mpenza
porte-parole on début non de bokomisaki yango mafuta ngamu nalobaki yango mais siko bolambaki yango yango ngapela bande kondima ngo napesaki yango pele mais siko tomoka porte-parole pardon ma chérie limbisa ngai oh ma chérie pardon limbisa ngai vraiment napesi vie na ngai bravo Tozi de Bruxelles Marcel Dian Zeza na kati ya Bruxelles Maître Pai Hervé na kati ya Bruxelles wana baninga ya bavie baninga ya ambassadeur Guy Matouadi wana moni le vieux Arnold Mbambi de Bruxelles napesi bino bambote belé napesi président Didier Nzaou euro dollar donc président va changer tout na kati ya ville donc napesi bino bambote belé maman Kiki Kibambi famille Kibambi mobimba en tout cas na lingi bino mingi voilà mais ya biso babi après yo liste ba pardon ezali bato belé pe bana sima ba oyo kande soni bazoka courage oyo zui tant que yo mère suprême ya refongola ouverture ba pardon okoyibisa bato nyonso bafani ba oyo ka basoni nini bazo courage na yo mon conseil non les problèmes ezali aba résite au kenda l'église to sambela ka nzambe moko na ebite so to sambela banzambe mibani nzambe onga na sambela ka aza malamu mingi malamu so lelo ta musu to osola no boy fona kumisa nzambe peut-être pe na nyana kufa tolinga to sola boy te donc nzambe wana photo bangai photo éviter ba makambo ebele photo éviter penza makambo ebele muta osenga pardon ye kaka pesa bon courage pour les amerces ngana opesa na nga courage na mutu te parce que ngana sengi pardon tande balukelinga le balukeli mais oui nani mais batu olobi kasi nani ndeko na nga alobi ke nasengaki Belleville mbongo garantie apesi nga ayebisa nga na zela nde epesi nga kana est-ce qu'il y a un sens est-ce que vraiment ça a un sens comment sûr hein non et swinga te c'est ça mal pas diminuer au penza non eza ko dimete mais je futa banda kwa danger tala eza ko dimete c'est baga yebinga bien c'est baga côté théâtre biso yamba c'est baga yebinga bien ayebi pe pa na biso yebinga camarades donc camarade nanga e ka musanga nde bato ba osa ya émission et tout ngasko na oka soni na leka na émission na bando poto yebani na okoka ngote mabe obango tumba ipo ba bimisolo bodio na mut no banga te bodio no ezali mama na obanga te nga na obanga te nga banga ka nzambe na leta na banga mutu te to yebani no banga te siko po mezande to mi pesa na respect to se respecter respect za respect ngai ozala mukolo to ko za ba camarade meta mususu ata mukolo nga pe na mukolo nga na impose ka respect nde na zana bana na nga na droit pesa divers respect na doka si respect engolo batelo ko nga na boti bango fona ba zwambongo kende bandal somba biloko bo non fona za na manière nini ko yebisa bana nga et puis bango pe fo baza na droit ya kopesa un respect pour nga maman na mema bango 9 mois o mona siko mutu tango zo vanda na kiti bazo poser ba question fo yebe loko nini ozoloba namona ba mbasu namona ba mpese namoni makambo ebele ete ya bisote bato ebele bazwi bambaso bampese awa ete ya biso te ke non totika tranquille toluka kimia dabi yo porte-parole décevoir bango na décevoir bango na nini nga na Belleville na problème te na problème ata mutu te na osepisa bango pourquoi nga na osala vie na nga nga na osala vie na nga na bana na nga na osala vie na nga nga na oyoka nde soni omoni nga na oyoka soni mutu tolia tomela toseka na loba nzambe ka alimbisa ba oza ba film ebele pe bojouer na sila oui na jouer na sila surtout
Yves Lubamba, le PC Mbote, ma série à Top Vision. Top Vision, voilà. Tout le calapé, les amis du théâtre, pas major, tout le non? So talière à jouer à scène, on s'appelle Anna Gene. Oui, on s'appelle Anna. À jouer bien. Yo pour éviter jouer bien, mais qu'est-ce que nous tout n'anga? T'es on a tout une de questions. Protéger base. Protéger base. Parce que le lot trop bien, il y a des jours comme à Bakouk. Naza Bakouk te, naza famille Bota te, naza nani te, naza ya mutu nyonso. Voilà, Babi Karim Pala Mutatinjo c'est la pardon, vrai ou faux? Karim Pala utindanga, bino batindanga kana za kizengi. Bomona ngana la kizengi, ngulu wowo, eloba na mama linga. Ponga ba ke ko tindanga mna ndaku na dirigaka, na groupe na dirigaka bana na ngai. Po muta ke ko tindanga. Ba tindanga kaka. Nga mona onde na munoko wa mino eswaka makasi yo. Na munoko te. To na mino e ko swate. Karim Pala ke tindanga na ndeni. Na ndeni. Karim Pala linga betiste. Aza madame. Madame, Marina m'a manqué respect qui ici. Aza madame yaba foi madame. Yo pose na karaoké. Tant Karim Pala azalaka. Ti le lazo est multiplié. Biso zawa. Alors il faut te yeba ko pesa mutu respect. Montage émission Marie-Jeanne. Otali penza na tala be émission ba finga ba te. Otali penza Karim Pala boya madame. Aleki na TV na fingi. To na lobby ko finga ngwe ta. Ba réseaux sociaux yo na oyeba te. Respect zate. Esala ndeni no mukolo mo bo leki no na TV o manke mukolo. Et puis ça madame, azana ba neve, ana ba nièce, ana bana. Moko bange bakangi na bandala. Moi bengi leki a nani. Leki a tantine. A bengi yaka. Oebinga a se présenter. Azo linga kabo. Minoko bataka na TV. Wana mutuka te, wa mutaba moto, pino moto ko toboka, bakangi wana fimbu mbala moko. Marina mata moto. Ngalo bima na ngala tanga komba mana te. Na lopango na ngenge. Na tangi komba mana te, na tangi komba mutu te. Ngala tanga bakomba batuti. Bandeko na ngala tanga komba mutu te. Na yo sa polémique te. Mais babina karaoké kuna bafuta bino te ya bijou. Karaoké ba komo futa biso kitoko, surtout na 3e édition de Zuye. 3e édition. Bonjour. Ah ma chérie. Ba transport na bino moko. Yandeni. Nabi tonga na kututé. Zela na ebiso. Boya na banzala. To ya na banzala ni. Tongo piquer crise. Nani? Barezi. Tala to féliciter moi si wana. Ngande na zabwe barezi ya ona obandela. Toza na o bien. Soki pe to kabwani na yo, jamais na okolo ba mabe na yo. Voilà. Na sango te. Pona sepesa mokili. Parce que so na lobi mabe na yo, oh wana nga na ke kukumisa ya omona nga pe na ape mutu te. Donc photo yeba makamuni tozoloba. Mwana mwasi wana Karim Pala. To sa émission ya Karim Pala te mais tozoloba kaka. Karim Pala aza mwana mwasi mo photo féliciter. To féliciter makasi. Toza na affaire kufa. Toza na kibonzambe te. Poso toza pe na esprit penza to ngai to boma fate. Obi affaire kufa ndeni ba voice kaka. Ekeye zongi. Allez. Bato akanda ba supprimer groupe mais tour yo to baki bo mata bo kita toza ekufa te attendez Marina Marie-Jeanne malobi bon ekufa te ekufa poani ba ko senga pala jamais pardon oh mais ça te ba ko lia na ndaku na ye wana taliba nga ke ndolia papa la makasi na awo bandu c'est pas Karim Pala aza mama na ngai c'est le makamwa Aza pas la pour que na rolia ba yo bimso makampo mama oyebi mutu so azofinga mutu obamboka kati obamboka makambo oza nango te et puis biloko de ato message nango nga to fingi nga elongola kitoko na nga te elongola pe mpende na nga te kata na naka bijou la reine Kilimanjaro mama prophétesse mama CC vedi na vai na ngwende na nga 29 ans de carrière. 29 ans de carrière, groupe nanga 19 ans. Na pesi président Kauma Mbote, Chico Kauma,
japonais wana ba japonais a disciplinaire maman Paulina bana langa beza belé ba dimer en tout cas groupe le temps de la grâce tozaki na day mais 40 jours pe les cas qui nango to telemi siko to banda musala voilà. Il y a des jours bataille qui encore retenir déjà au lobby 29 ans de carrière mais aux zones en trophée ba diplôme de mérite nos anango. Ah ba diplôme na zanango. Mais il y a réalité mususu ba pesa na bango ba trophée normal. Mususu pe ba pesa ya mbonga ba na mutu moko abenga ngai. Ba pesa trophée mbonga. Na mère ba sala boy ba sala boy. Mutu ko pa leka ne pe na be émission. Ngai ba résine le kara chaque jeudi na 20h30 rediffusion samedi na 8h30. Nazaona madame na biso Kiki Kibambi mwana ya boss Kibambi chitwa. Aïbsa bicho faut bozana ba idée ya bien, histoire ya bien. Qualité et image ezala kitoko. Liboso to banda tourner ka tourner. Mais lelo penza obinsa pe mbongo na yo. Posala musala ya bien. Ah biso de to bimana exemple TV qualité kitoko. Talande qualité kitoko. Ozomona. Donc soki penza ba tu penza ba talaka. Mais n'intimité que va occuper un trophée. Na kei na banda ko zombo na sokoda. Ka mikolo balongola DG wana ba che DG mususu. Ba bengi o liste bimi na komi kuna o ba tali na ba chaîne kombo na nezate. Ngabi est-ce que botala ki bien parce que ba groupe ba chaîne eze belé ba groupe eze belé leti ngai banda numérique banda tropicana ezala tropicana ti comme numérique nazali na bengi ku madame na biso madame bienvenue babwa abi meno batongo ba yaki ba expliquer biso bien te na bande ko zombongo na sokoda nga pona ba œuvre na nga na sokoda et puis ba décembre boye na zui loso na zui semoule koto kuna mama ni mama pesi biso koto sokoda pesi na enveloppe mais makamba ngo changer to sani nzambe yimo kwa yi so pour penser à mon bon moment bon mo pesa yo pe trophée so na pesa te na pesa te quand ndi na ebo jouer te boy na zaka bongo ti mkono yeba o jouer nde ba pesa un trophée puis bano ba utaka na bandako na bango ayebi ata ko pesa doté profiter nini ngana la kisi mais ba pesa trophée te ba pesa te na lobati muta yebi théâtre ta ye ngana la kisi théâtre siko muta bongo leti ngabo ye neti muta na yeba kutu ndenga jouer kate oyeba te tala bien te oyo ze nemi na ngo concentrer ngandeni liba bate équipe ezopola okumisa kaka poza fan ngaloko yo linga ngate oyeba mamu nga sala te donc c'est un peu ça to lingana toza bolingo bomoko et oza malamu karaoke na biso eza toujours tozoki na 4e édition toza na benga za naza chef donc tous un peu ça va partenaire il y a makasi lisusu baya wana to mona ki papa Paul Fiki Popé na 3e édition qui na papa Mso Elombe tous a vraiment na posa na bino boya penza en tout cas 3e édition na sepela ki po na zwa ki penza enveloppe et ça tozwaki enveloppe tozwaki peka comme d'habitude c'est Marie-Jeanne Marina Zou hein et les cas qui n'ont bien et puis 4e édition ozaka to ko bakaka lelo penga pe na ko sa mabeso pe balongolinga et ça pe problème te mais karaoke éthique là parce que kolo idéologie ezande Karine pala voilà ya bijou un mot baba tala on a silabisalo ko ibisa silani en tout cas na pesi bino ndeko na nga silabisalu na pesi yo mbote belé bisiko zali nzambe azala na yo bacook ya vrai bamsu pe baobenganga merci na bino bao bazobenganga merci pe na nzambe po apesa nga courage ya koya liboso na bino kosenga bolimbisi donc c'est un peu ça na bato mosusu babi lokolondo tshaki boye ezalaki fier to ezalaki ka lolendo
Non, jour nasalaka vidéo wana nazala maladie makasi. Et puis nazalaka na matadi. Na ndako kata ko vanda te. Nasalaka mo effort ya ko ya uvanda na ndako. Enfin, lokolo pona équilibre. Te, kocha kutu lokolo te nazala nanga pe ya mo bongo nazala nanga pe ya mo boye. Likona ngeza bien. Te me mabona ko mo lolendo. Pardon basanga ngo na lokolo. Ah, de fa na fukama. Moto to senga nzambe bolimbisi ezala bafukamaka mopola litolo na se rende na sala ifende na fukama mais prochainement on tient le corroborer non chate bon ezaka ba idée soko ki s'appelle le colocation boye mabe nzambe nyoso boloba na Vive à Kilimani, je te fais des gros coucou. Et puis, big salutations comme ça, Madame Grace Kunda, Yabato Papa Blanchard Kunda, salon de coiffure NB, ceux qui vont vous à Kitoko le roi, Yabijou la reine. Donc, vous allez abouer. En tout cas, Yabijou a bien donné Yabato Nyonso. En tout cas, na pesi Maman Fifi Masuka. Na Kolezi, ma maman chérie, maman Fifi Masuka, maman Biso gouverneur, machine tozoya, Kolezi, Kolezi, Noëlla Mboui, Kabeji, Pamphile, Christian, Mireille, Kabeji, ma petite sœur Nanga, Fanny Odia, Divin Kilmal, Dorcas Kilmal, na pesi pasteur Serge Panga, Koto Penda Divin Penda Liaka Penda Lisangu ya micro, Divin Kilmal c'est mon fils. Donc à ça Kilma on a bossé na pesi papa nanga Gilles Bumba Makiengo na église du Dieu créateur Dieu de Sikatenda na Ngaba na Mini Congo 64 soko lingo ba place bijou bomba ma yaka o salinga mabe o mona ra ngebu o ba mo so na kistoni te naza nzambi na kufa liwa ya nzambi ya yote ya yo mutamokilité. Bon, avant yo bomanga, bomana nzambe wa kilanga. Yo mutamokili okokanga te. Ata na ndoto, ata na bosani ko sambela ya moko pongi okokate. C'est un bagage okokaya bijouté hein. Alingi na ite. Maman Denise, oui, na pesi en tout cas na pesi Maman Denise Nyakero. Maman Denise Nyakero, vraiment. Motema ya papa Fachi Beton na biso. Maman Denise, maman ya bana ya Congo. Merci. Ceux qui peuvent moni naza pe bonne santé boye. Et senga pe baki, etala pe baki sur omela. Pour biso to kena na hôpital bien. Hôpital pende ya bamvoandu na compte ya Maman Denise, fondation Maman Denise Mobimba na pesi bino mbote Maman Kati, Maman Claudine, donc fondation Maman Denise bijou la reine yeyo kalaté na fêté photo na sepela de na sepeta na za na bomoi pona yebi ke mère atika biso bana na ete Maman Denise motema ya batu ya papa Fachi Beton année aussi la ya bijou na chaîne na produire combien de artistes na chaîne nanga vraiment ngai ba artiste bazali soko koti penza na chaîne nanga la reine bijou Chanel donc Nicolas focus kaka na la reine bijou Chanel do s'abonner et ba film ezali soki na stopaki parce que na ebisio mutasimbela nga chaîne Junior Nzambi mwana 9 ans 40 jours nezaki les 7 akufaki atiki biso na yebi ke nzamba osunga est-ce que na kozo ya malamu loko ya Junior nzambe yemoko ayeba ndeni ni abomisaka film ezali omoni ezokota te vike to bazaki likolo tara mutu mobimba kufi donc eza pasi bo s'abonner bo commenter bo liker et osanga bien l'équipe code bo s'abonner vraiment massivement à la reine bijou Chanel. Et puis, nous avons recruté car toujours, nous avons les canaux numériques chaque jeudi 20h30, rediffusion samedi 8h. Et puis, nous avons répété na Intermatongé par PDG Mayalos. Papa Mbiso Mayalos a tongé la biso babijou na kisasa oyo famille Mayalos mobimba famille qui bambi. Donc, il y a un binomi président Didier Nzao héros. En tout cas. Voilà, nous comme nous cette bataille bosso chez nous sommes mon année au Rosana. Aux anneaux moi si aux femmes ça. Na pesi bakata bakule mbote
Gabriel Bolembo. En tout cas, nalingi bino mingi vraiment. So papa moi mon ami à Rosanne on est libre. On a engagement. Anniversaire le 28 novembre. Voilà, merci beaucoup. C'est par ici que nous mettons un point final. Merci à toi, Bijou la Reine. En tout cas, ça vous moninga na ongela ngela na lo lendo boy. En tout cas, letika na bimana ndo pesa batumbo te salon NB. NB salon go eza bébé na kati ya bandal. Na Maduda numéro 1 Abyss. Boya ebele o boli fête ya mariage coutumier civil religieux make-up ya sorte na sorte. Et bizarrement ça que pour moi mado sa biso défaut to na Kinshasa, on doit le dire. Ya Bijou batio make-up mais pour réseau que nous osons na mona ta place make-up et poété. Ezara toujours intact. Poni batu basala batu mabe. Mutu pende ya futi mbongo na salon boche make-up po ezo tanga. Atamboka bomoka pour et la mbali Jérémy Chabani na pesi mbote bele aigle. Jérémy Chabani. Babia moi na oya uta en groupe non. Aigle babito sepela lipamboli ya muninga. Après ça yo paye futa. Après ça ngate poani. Na zwara kutu moi benga mère. Moi nzete. Kobote lengit. Aigle. Ya Bijou mutu na ba Jérémy Penza. Kubandela so eloko no salati. Oh lo bani. 20 ans de carrière, moi na quoi bevia et théâtre cycle. Pour ça ma bé Penza. Voilà, merci beaucoup toi aussi na pesi Guy Matoadi ambassadeur. Bota l'émission pour partager pour liker que pendant qui toko hein les abakouk to solo le Penza. Aussi c'est. Merci beaucoup. Nzamba pambola. Mais c'était magati ka via ya Bijou. Abona ye. Te na lingi mutatanga kombo na ngate. To yoka na soni, to pesa na respect. C'était yoka hein. Na lingi mutatanga kombo na ngana émission te. To zala bato. Surtout c'était magati. Na boy. Alongwe porte-parole abona ye. Na lingi mutatanga kombo na ngate ezala na sengaki, ezala na yibaki. Abona ye. En tout cas botanga kombo na ngate to za miko. Ale pe porte-parole. Na tanga na ngakomba mutu te. Ah, ministre de justice aza. Constant Mutamba. Les lettres tindaki j'espère que là que tambola ki na ba NTPC. Ngana otanga na komba mutu te. Yo tanga kombo na nga. Okene penda na luki penda honorable Vani Walesa. Amemi nga penza. Honorable Vani Walesa na pesi ombote moto na Nzambe. Nazalaki lokola chiffon. Ah, nalinga nzembo wana makasi. Ebi nzembo wanti. Nazalaki lokola chiffon. Namisa bato eloko ezanga tina. Nanya kotalanga ye. Moto kobwaka musika. Moto ya milelo. Mafinga nyoso kakanga. Nanya kotalanga ye. Kaka chiffon. Te yosko focha kaka porte-parole wana. Lelo ye alongwe. J'aime la paix et la tranquillité. Merci beaucoup. Waouh! J'aime la paix et la tranquillité. C'est par ici que nous mettons un point final. Messieurs et dames, merci beaucoup. Vous étiez tellement nombreux à nous suivre. C'était là l'actrice Bijou la Reine, Kilimanjaro, Maman Prophétesse. À retenir que Bijou la Reine, 29 ans de carrière, mais Azan a un diplôme de mérite. Trophée Pena Boyane Osomba, c'est là-bas Pesaye, où il y a mérité. Donc jusque-là, 0 trophée. Et puis, merci également à Papa Blanchard Kunda, Maman Grace Kunda, Motemaya, Papa Blanchard Kunda aussi. Et il y a Bijou Batouno, on a Brevin Tozi de Bruxelles. Et puis Marcel Dianzenza et Maître Paille Hervé. Et le vieux Arnold Bambi de Bruxelles. Belgique. Bakanga Pena Belgique. Bakanga. Il faut voir à ambassadeur Guy Matoadi, Hôtel Mobile au Kumisi Nzambe. Voilà. Et merci également à Madame Mimindoumé, Christelle Lina, Yabato Papa, Pedro. Merci infiniment à Monica Makambo, Bébé Seignol. Merci à Rokia Kamara, Kamara de Paris. Motema Yabato Papa Murphy. Ali Makamara, Mère Boss. Gros bisous à toi, je t'aime énormément. Clavier de Dallas, Marconga, le designer. Serre Nachou, je te fais de gros bisous. Roline Nzinga, président Yoshua, le président de tous les Abakouk du monde. N'importe président Yoshua. Président Yoshua. Ah, là. Président Yoshua, n'a pas si on peut te béler. C'est qui?
Et tous les Abakouk du monde. Tous les Abakouk. Les Abakouk du monde. Merci beaucoup. Bye bye. Portez-vous bien. Mon numéro est affiché au bas de vos écrans pour les remarques et suggestions. Si vous avez besoin d'un numéro, il y a Bijou Bobenginga. Parce que jusque-là, ils sont célibataires. Bon route. Célibataire. Célibataire. Yamounene. Célibataire. Yamounene. Bye bye à tous les célibataires. Elle est célibatatrice. Du nouveau à Brazzaville, le salon de beauté Kams Beauty propose et dispose pour toutes les femmes du Congo-Brazzaville et ainsi que de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure et pédicure, le make-up professionnel pour toute manifestation, la soirée ainsi que la journée. Et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Venez nombreux, vous ne serez jamais dessus. Salon de beauté Kams Beauty. La différence parmi tant d'autres. Mama yasikeye. Désormais na Kinshasa restauré za moko. Boss Blaise Silou na madame la Sédoise basaleli bino mobange na restaurant basaleli ba congolais ya diaspora, ba congolais ya RDC Kinshasa. Vous en avez besoin au lia 100% bio, cuisine congolaise. Kobunga te kotatabana te, adresse c'est moko. Restaurant La Sédoise. La Sédoise bozo tunanga eza wapi tonton eza wapi pour la kolia bio. Nazala besoin d'alia ngando, nazala besoin d'alia pondu, nazala besoin d'alia madesu, nazala besoin d'alia nyamazamba. Vous avez besoin d'alia mosaka, vous avez besoin d'alia ndunda, vous avez besoin de melelo kwa malili, vous avez besoin de beta vous avez besoin autant la match et tika ya calme ya kitoko. La Sédoise ezawana na limité 7e rue résidentielle. Yoka adresse yomutolinga ubunga limité 7e rue résidentielle au Tunikara avenue Vénus numéro 30 au Romona. La Sédoise ezawana planion soza ngo besoin au colia et puis sauce bolognaise pesadi yemoko mama wabi la Sédoise la patronne yemoko na makusa. Venez manger bio, venez manger bio. Olingi oya kolia bio oza libanda mboka oye pendant ba séjour na yo ko hésiter te yaka na restaurant La Sédoise. Bozo mona nga mo nde nazolia awa na bisabino neti musapie katana suka na ndunda ya mabaku ndunda bachangu ba. Bon, je répète l'adresse limité 7e rue résidentielle. Référence à Kin Marché. Avenue Zara Kin Marché, Vénus. Dans ce comme cas, limité 7e rue résidentielle, au tout cas avenue Vénus numéro 30. Au monde restaurant La Sédoise. Au Kobeta Billard, au Romelelo Kamalili, ambiance à gogo, au lieu bio, au Melipe bio, au Silicipe bio, place B à repos. Ezali, salon veille, Pinabiso Ezali. Au lieu au Pema, au met la moi whisky, au met la moi champagne, au met la chicha. Donc, au cause à la laisse, venez nombreux, mangez bio, 100% cuisine congolaise, mangez bio chez La Sédoise. Bisous, ngala kerolia, na tonda pendana vim salibumu. Boya ebele kolia, kotonda, 100% bio. Mais Nada, qu'est-ce qui se passe? Nada, makamambongo sala ngo awa. Nada, agence ya transfert na nzela. Ce n'est pas possible. Nada,
Moni na fimbo. Na pesi awa. Ja, 1 minute. Opiso tsumu na pata acha telefone. Biso ba ka biso ngo na ntila. Kangamba yeye mwenye ngombe ya mwasi. Yeye na mandeko ndio kwa baraka. Bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur chef katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil eza gratuit. Omoni makambo ya batanzela botikela bato nzela me makambo ya transfert ya mbongo totikela yango FBT misala nde kazinjo Okoche Azui Soki pe kuna bache tozwi bazwaka kaka on sait jamais. Ya mami Tokei. Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition 2 grandes salles respectueuses. Toza na poto, toza na besoin de ma perruque à kitoko. Na Belgique, na Paris, partout aux alliés, Vanessa Airwig. Trocha numéro ni wana na scène na olo babonde de olo ça ma perruque wana bomona ba sorte nion sur ma perruque à kitoko, ba coupe ya milai. Vanessa Airwig aza wana na prix moko abordable. Roso ma perruque na yo. Rocha robima chic robima ngebu. Bonsoir, bonjour, Bissekanos de Bozali, c'est moi, Brown Cosmétique. J'ai eu beaucoup de messages, Bazutunanga, au sol la canine, pour natin, à la uniforme. Donc, n'a pas like Sabino, Oyo, et à ma futa, ou Namukona Salaka, et Telisaka, et à Pona teint clair, bagam, différents, et à caramel, métis, chocolat, pour na commenter kaka, ba crème ya maboko ezali, ba crème ya ba lèvres rose ezali. Donc, n'hésitez pas à contacter sur WhatsApp. Merci beaucoup, à bientôt.